Bonjour la Chine de Karim Mokonzi, la baronne. Vous allez bien? Ah, vraiment un mercredi. Bon, on dit na loba ina bino. Na osala ba live parce que naza na Colombo, aza na vacances. Tozaka wana. Bapa na bapa, ba périmètre na périmètre. De awa nazo kipe bolingo nanga. La Chine. Webi nini. Na osenga bino merci. Na osenga papa Evi merci. Na osenga Arieta merci. Na osenga mama Charlotte merci. Na osenga bino nyonso merci. Nandimaka te un jour 1 décembre boye. La Chine va profiter pour balia Noël na ba famille na bango na bana na bango na ba koko na bango. La Chine oyo ezamba la liboso to fêter bonne année na kimia. Alors yango nazo singa papa Evi merci, Arieta merci, Karine merci. Nandimate un jour réseaux sociaux ekota hiver. Nandimaka te mais nandimi. Mais na bandai na kondima, nazala na kondima pour na Karine. Na lobaka un jour Karine akosukisa bato ya réseaux sociaux. Na lobaka un jour Karine akokwesa réseaux sociaux. Vous connaissez Karine akwesa réseaux sociaux? Ekomi malili. Réseaux sociaux ekomi pio, hiver ekoti na réseaux sociaux. Karine umela Karine, umela Karine, umela. Bravo ba chinois ya Karine Mokonzi, bravo na musala na bino na bitumba bobunda na bali te boye ndenge to banda obunda bo. Tobosana yeke butu ezalaka, tobosana ke tongo ezalaka, tobosana ke moyi ezalaka, tobanda oyeba, tobanda osalaka ba doublé, ba journée doublé. Lelo to moni moyi. Tobanda oyeba te so mbule zo beta, tobanda oyeba te ke moyi soki eza libanda, tobanda osalaka émission doublé. Na moyi, na pokwa. Na butu, na tongo. La Chine ba yebaka lisusu te. Mais lelo la Chine bakoma ota libanda, mbule zo beta, moye ezali, neige ezo neige. Biso to yebaka même pas to vana na poto to yeba te soki neige ekoyaka lisusu. Kaka bitumba. En tout cas, bravo la Chine, vous profitez, bolia Noël. Nzamba bakisela bino ba santé famille mobimba. La famille na bino nyonso. Eza en Afrique, eza en Europe, eza na États-Unis, eza partout dans le monde en fait. Vous profitez ba mama, bo bunda bitumba moko makasi. Ozo lia, ozo bunda. Ozo sala, ozo bunda. Te vous profitez na kimia oyo, vous profitez ba mama. Nzamba pambola bino. C'est Mère Fashion de Nantes officielle.